La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, moi j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Tant la maison ma construction. Ok, hein? Tous à peine trop focus naté. Venez sur ma chaîne. Venez sur ma chaîne. Aidez-moi à booster ma chaîne. Mais entrer dans le bêtise, la futilité, en tout cas, Salut la famille, mbote bandeko bolandaka biso. Bonsoir à tous les abonnés de Ursile Botelwa TV, bandeko nanga. Toyeli bino ba makambu ebele bele makambu somo kaka ndenge zalaka. Toye to solola vraiment ensemble na bandeko eza problème nini. To le kabwe fingi baby, to zonga bwe fingi baby, to baluka bwe fingi baby. Alors lelo penza to ye kolobela likambo, to ye to solola likambo yo. Na video moko na hotela bino oboko yo ka penza explication et pas ya baby donjwa. Baby donjwa aboyi na ye. C'est-à-dire aboyi na ye na ndenge tokomi koya kofinga na réseaux sociaux. Ndenge tokomi koya kofinga ye na réseaux sociaux, en tout cas ezo sala kitoko te bandeko nanga. Na yaki liboso na yebisa bino ke baby donzo na shana na grâce luzolo batikala kozala na relation amoureuse te. Baby ye moko ayaka alekaka na réseaux sociaux alobaka yango. Mais soki lelo bandeko na biso ba congolais tozo continuer kokende kofinga. Na uti kolanda nani analyse ndeko moko azo finga baby oza zoba baboto yo mobali zoba ebwebwe atabino moko bandeko tozala Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Atana motema malamu mwana obozo finga jeune fille obozo finga est-ce que ye ayela rabino grâce ebisi bino ke grâce a pese liembonga masange pana bango ayela rabino grâce ebisi bino ke non grâce à za mobile na ngande kutu tozabo apesi mbonga masange pana biso ayela rabino grâce te ayebisa rabino bongo te ezalaka papa ezalaka love story o babanda ko sala nde etindaka biso to linga bango me ba love chou soki boyoka message o baby alobi e ozala bien ba love chou soki bino so boyoka message o baby alobi e ozala malamu mingi to tika kofinga mwana batu totika kofinga mwana batu ngana yela bino likamususu ana efsa bino ke grâce aza profiteur bonzimanga te grâce à profitaka na visibilité baby bandeko makambo soleleze bela. Alors bonjour bonsoir na bandeko bolandara biso kande tolobaka so ezambala no liboso okoti na chaîne na biso so ezambala no liboso okoti na Ursile Botelwa TV. En tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu
partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, mais kako partagez biso partout, nzambalo la opambola bino. Na otike la bino to landa video ya baby, nga na oloba nanga penza mingite, na otike la bino to landa video ya baby, esika bo comprendre ke, bo tika ko finga mwana batu. Basalaka relation na Grâce Luzolo bayela biso love story awa to leka to pesa ba conseil to loba ndenge or love story zaka na ngoli kamoke zaka ya solo te zaka na ngoli lukuta to yako oyeba ngo biso nyonso awa ke love story zaka ya solo te zaka ya lukuta alors to mesani na ngo bongo to yeba ka ngo bongo tisuka suka bayaki ko kata relation o bazaka na ngo bango mibale bo excusez mon ngongo moi passe. Relation au bazaka nango bango mibale ti bayaka ko kata ngo bakata ki relation pesi là jusqu'à présent. Alors elo nini ona lo banabino Grâce Luzolo aza profiter. Bandeko. Grâce tanga yo ko fongola chaîne na ya YouTube ayaki ko kangama na baby basala ba love story na bango na baby c'était seulement pour profiter na ba abonné ya baby. Ezalaki po Grâce a profité na visibilité baby ngana lobango ke Grâce Luzolo a profita ka na visibilité baby donjwa na loba eloko na pe na olemba ko lobango te na olemba ko lobango te Grâce Luzolo a profita ka makasi na visibilité ya baby donjwa po Grâce Luzolo za profiter lelo Grâce akei basali relation na yena na Chacha. Ceux qui ont profité na visibilité à Grâce eza bango mibale Grâce aza bébé te Chacha pe aza bébé te so ba osala nini relation na ba ona Chacha so ka kolinga profiter na visibilité ya Chacha to betele maboko to loba Grâce aza courageux a moi mobalo aza courageux ayebika koma ba film na kitoko ayebike musana ya théâtre zo kende bien ayebike te akota ba film na alors fazala na ba abonné fazala na batu grâce à yemo kwa sala ba abonné kombo na été asala ba abonné kombo na été nde ba Chacha bana ba Chacha love nde ba baby ana ba love shoe grâce à yemo kwa sala ba abonné kombo na été alors à moi mobile moko za mayele a luka profiter na ba visibilité na bango po abenda ba abonné po abenda batu na e a mayele alors to féliciter ngana loba toujours so bolingo wana eza ya solo gloire à Dieu to boakeli bango ba fleur to beteli bango ba boko. Mais non, to ya ko fingaka bango to ya ko fingela kango baby na réseaux sociaux ke baby oza zoba ba botoli o mobile est-ce que avant Grâce aye la biso ala kisa biso mwasi na réseaux sociaux ye Grâce azali ko bimana baby avant Grâce Luzolo aye la biso mwasi ala kisa biso mwasi na réseaux sociaux est-ce que Alex aye la biso relation ya yena Chacha est-ce que azako bimana baby avant yango ndeza question nanga est-ce que avant azako bimana baby ayela ki bino baby ke baby mwasi nanga après mbala moko pour aye na Chacha non veut dire na baby relation na bango ya love story et laki avant ayela biso Chacha na baby relation na bango ya love story na baby et la et si la Grâce a pas kenda pasala pe ba parcours na ye pe na bandenge na ye baby pasala ba parcours na ye na bande baby ana mobali na ye bandeko Grâce ya pa na mwasi soki mwasi ya Grâce eza Chacha so eza nango buzz te po ya bango mibale na baby toyoka kango tomona yango na réseaux sociaux awa Grâce ya na baby Grâce na baby ti to oyoka ke ezaka nango ba ninyo ezaki nango ba buzz na bango ba banda ko crier alors ce qui a baby na ya Chacha na Grâce eza ba buzz te bango nde bakoyeba bandeko nanga ce qui a Chacha na Grâce eza buzz te bango nde bakoyeba mais ce qui pesa buzz bango nde bakoyeba bandeko bo finga baby botika kufinga mwana batu bandeko boke ko commenter pona ko finga Chacha na kombo a baby boyoki message baby alobi atindi mutute afingela ye batu o les important soko lingaka star na yo soutenir rien na chaîne na ye
bokomi baby matière eza yo baby yo zoba grâce à sakani na yo asakana est-ce que baby ayebisaki bino ke yazaki kobima na grâce à sakana ki na ebandeko na biso ba congolais botika ka babiloko mususu donc star ko présenter moi si na été na réseaux sociaux o basalaki ezalaki buzz eleka nango ezalaki love story ya buzz eleka nango alors lelo o ba osala na chacha bangonde bayebi soki eza buzz bangonde bayebi soki pesa buzz te bangonde bayebi alors la famille nantique la bino tolanda vraiment lisusu tosilisa nanu message ya baby e ozala malamu mingi nzamba lola pambola mutu tu olandaka Ursile Botelo ya TV nzamba lola pambola bino nantique la bino tolanda nanu message ya baby donjwa en tout cas so nzamba no liboso poti na chaîne na biso s'abonner commenter liker o partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger tielanga ndeko na ba j'aime bien e ozala malamu mingi alors tolanda Décor moi série moko eko sala biso bien fonde bo manaka wana nde to bomanaka nde to bomana wana ndenge na lela na ngayo ana me Christian Chou moi père yeah Moi, nde tolinga na ba réseaux sociaux boy. Omona kaka mutu oyebi mutu te me motema no epona ye. Nde bozala wana bozaso bokinga likambo boza affecté, boza triste, bokelanga mawa. En tout cas, ils sont tous à faire quelque chose, on a les ébino, on a se sentit un peu dérangé. Pour moi, on a sensibilisé ma fan sur tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Tant dans ma construction. Ok, hein? Tous à peine trop focus maté. Venez sur ma chaîne. Venez sur ma chaîne, aidez-moi booster ma chaîne. Mais entrer dans le bêtise, la futilité, en tout cas. Perçoit Joachim, Kerim, Boran. Et Robin Boué, la main de la aïe aïe. Botika, bateau balingani, balipara. Ils ont ma bête. Bolingozé le quoi sengo. Bolingozan Zambé. Si deux personnes balingani pour de vrai. Pourquoi pas te payer ça en chance? Hein? Ce sont nos sœurs. Bah, on dit qu'on a vu ça. Bolinga na ba on ndinga solo. Botiki ba ndinga ba vivre na bango. Eza ba débattre comme ba débébélé non. Bato bo finga nga pour makambo yebi na mutu na makolote. En tout cas bobima. Bobima kuna. Moi je pas le temps pour ça. Et na yebi sa binoke mutoza mutu. Comme Nzambe te. Vous savez pourquoi l'église a besoin d'abandonner la bolingo? Parce que Nzamba est pas que soit bandit la bolingo. Mutu pas lingamlinga ni mutu c'est pas quelque chose de comme ça. C'est vraiment so mutalingi mutu c'est que mutu na pena linga mutu. Grâce aux autres c'est mon frère. Chacha, Chancelvi, c'est ma soeur. Laissez-le vivre l'histoire d'amour en paix. Balovachou. Moi, votre maman, n'a pas eu Sabino. Botika baninga va vivre. Botika baninga va zana bango à l'aise. Bas à l'aise na union na bango. Bas savourer tant na bango. So nzamba occuper sa bio bango ma coquille au sangisa pour que ba comme place voler na ba comme lobby. Pourquoi pas? Biso l'église à biso baté à biso bolingo ezakelo kwa esengo bolingo ezakelo kwa kimia bolingo c'est comme la matala ce qui ba matala so matala akelele on eza bolingo te bolingo c'est comme ya batembe ngalo sabo pona sala bolo etinga affaire d'amour na c'est l'amour tibité parce que même dès qu'on a besoin de mon place à fin j'ai biqué au monde
siko boke no bondeni bande ko na biso obo baby yo zoba baby botika bomo nga na pexi bino bosala mosusu botika bomo chacha na grâce balingani po baza mikolo des adultes baza sous na 50 bayebi nini baosala bango mibale enga na vivre na bango na concurrence te bango mibale baza mikolo bayebi so eza relation sérieux ou eza faux ou ba fake news bango mibale nde bayebi nga na bino toza kuna te boya place tosala filme na donja télévision boya place tosala ba filme na donja télévision toza fokisa makambo oyo biso toza ndeti nga so bomona ata na otourne te na tourne ba rare ba pièce ba rare parce que nga musala na nga ezosenga nga tente ya distraction bomemela nga ngo pete na ngo besoin te yango na bondeli bato baloba chou bato nyonso boke commenter na mona nde boswa na sona kuna ba msuba otinela parce que ngande naza boye biloko nyonso leka na réseaux sociaux. En tout cas Dieu merci nzamba sa grâce na mona rango te na ba page nanga parce que na sambela bongo koriba nzambe za gumoko na mukili akala ebanda na obima bima na ba téléphone na ngai c'est problème mo boye bimi bato batage ngai siko nga ata botage na monaka te na monaka na ngate nzamba miliki pito a 7 belo alors bandeko nyonso obolingaka nga obolingaka bolinga musala na salaka tozala na longoli make-up na miso na bino o siko elongo na nga bio oyo yanga siko elongo na nga bio ya sans make-up bomoni nde na bandaki awa ntina silisili nazwi na savon na nettoye mpenza bien oyo mpenza ya ngai na bableban oyo nga voilà totika bandeko na biso basavoure ta na bango totika bandeko na biso basala makambo alingi kosala biso tozala focus na donge télévision tozala focus na makambo biso tosala neti nga ero nayebisa bino bana mare nanga luka mbongo na bakisa karo sambo ya mama koto chatie yaka chambre ya mama kote ni karo zozanga couloir de Jessie. Côté ni les autres Yaka. Daniel Yaka. Na cuisine de Bachi Bakaro. Na cuisine. La chambre à maman. Côté ni etikali. Deux chambres, on va faire de la honte. Deux chambres au côté. Na quoi ba maman va offanda. Na on pas dire. On peut en dire. Ya koto yo. Ndina okaro ekotite. C'est bon, posons na couloir côté na couloir côté ni toilette. Côté toilette. Ndé karo zozanga. Ndé zo mone ko zanga ba combien de cartons karo. Allez vite ce que vous en OK. Omoni makamna na mama mtu yo sala. Nde tolinga na ba réseaux sociaux boy. Omona kaka mutu oyebi mutu te me motema na epona ye. Nde bozala wana bozaso bokinga likambo boza affecté, boza triste, bokelanga mawa. En tout cas, il surtout songa pe na sel quelque chose on a les bino. On a se sentait un peu dérangé. Pour moi, on a sensibilisé ma fan sur tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Tant les gens dans ma construction. Ok, hein? Tous à peine trop focus pour mater. Venez sur ma chaîne. Venez sur ma chaîne. Aidez-moi booster ma chaîne. Mais entrer dans le bêtise, la futilité, en tout cas,
Exact. Attends, on a bon, on a bon ça. Bah, perçoit Joachim, Kérim, Boran. Et Robin, vous voyez là, ma maman, tout le monde. Aïe aïe. Botika. Bato balingani, balipara. Ils ont ma bête. Bolingozé le quoi sengo. Bolingozan Nzambi. Si deux personnes balingani pour de vrai, pourquoi pas tomber sur la chose? Hein? Ce sont nos sœurs. Bah, on dit qu'on a vu ça. Bolingani na bon ndinga solo. Botiki baninga ba vivre na bango. Ils avaient ba débattre comme ba débilité. Non. Bato bo finga nga pour makambo ebine bino mutu na makolote. En tout cas bobima. Bobima kuna. Moi je pas le temps pour ça. Et naïbi sa bino ke mutu za mutu. Comme Nzambete. Vous savez pourquoi l'église a besoin d'abandonner la bolingo? Parce que Nzamba est que soit bandit la bolingo. C'est pas quelque chose de comme ça. C'est vraiment so mutalingi mutu c'est que mutu na pena linga mutu. Grâce aux autres, c'est mon frère. Chacha, Chancelvi, c'est ma soeur. Laissez-le vivre l'histoire d'amour en paix. Balovachou. Moi, votre mamie n'a pas Sabino. Botika baninga ba vivre. Botika baninga bazana bango à l'aise. Baza à l'aise na union na bango. Ba savourer tant na bango. So nzamba occuper sa bio bango makoki au sangisa poko ba comme place bolinga ba comme lobby. Pourquoi pas? Biso l'église à biso bate à biso bolingo ezakelo kwa esengo bolingo ezakelo kwa kimia bolingo c'est comme la matala ce qui ba matala so matala akelele on est à bolingo te bolingo c'est comme ya batembe ngalo sabo pona sala bo etinga affaire d'amour na c'est la moté parce que même dès qu'on a besoin de mon place à fin, j'ai biqué. Dans le monde, si vous qui n'ont bon déni, bandé qu'on a besoin au bois. Eh, baby, yo, zoba, baby, oh, botika bon, on a flexible, botika bongo chacha na grâce balingani des adultes baza suna 50 bayebi nini ba osala ba mibali enga na vivre na bango na concurrence te bango mibali baza mikolo bayebi so eza relation sérieux ou eza faux ou ba fake news bango mibali nde bayebi ngana bino toza kuna te boya place to sala film na donja télévision boya place to sala ba film na donja télévision toza focus makambo biso toza ndetinga so bomo na ta na tourner ba rare ba pièce ba rare parce que nga musala na nga ezo senga nga tente ya distraction bon mais nga ngo PTA na ngo besoin te ya on a bondeli batunyo balovachou batunyo so boke commenter na mona ande boswa na sona kuna ba msuba otinda parce que ngandi na zabo biloko nyoso les réseaux sociaux. En tout cas Dieu merci nzamba sa grâce na mona rangote na ba page nanga parce que na sambela bongo tela ko riba nzambe za gumoko na mukila kala. Et maintenant, on bima na ba téléphone na ngai. C'est qui problème mo boy bimi, batu ba taguer ngai. Ce qu'on a ta bo taguer na mona kate. Na mona kana ngate. Nzamba milki pito a 7 belo. A 7 belo alors bande ko nyonso. O bolinganga, o bolinga bolinga musala na salaka. Tous à la dans le make-up na miso bino o school nganga bio o yanga school nganga bio et sans make-up bomone na banda kiao
vesti na silisi na savon na nettoyer penza bien o penza ya ngai na ba bleban oyo nga voilà totika bandeko na biso basavoure ta na bango totika bandeko na biso basala makambo alingi kosala biso tozala focus na donge télévision tozala focus na makambo biso tosala neti nga ero nayebisa bino bana mare nanga luka mbongo na bakisa karo chambre ya mama poto chatie yaka chambre ya mama côté ni karo zozanga couloir de gestile côté ni les zozanga yaka Daniel yaka na cuisine de bachi bakaro na cuisine la chambre à maman côté ni etikali deux chambres na on va prendre là on deux chambres au côté na quoi ba maman va fanda na on pandio ya côté ndina okaro côté c'est bon bozonga na couloir côté ni côté toilette ndé karo zozam ndé zomone gozanga ba combien de cartons karo OK omoni makambo na mama mutu yo sala makambo oyo ezozwanga mutu ka yango nyonso etikali wana awa siko na sisi kolongola makeup makeup ebebisanga sheti yaka bebe Chati, ungat, you want neni na makeup nande na longoli na ko video bitabi mona mère c'est que ça carbone merci tant exacté bébé tant o fona ke tournage ba benga ngai pa SB n'a que tourner ba benga ngai Eco RDC comédie t'as que tourner ba benga na merveille tanga merveille tangata vous s'abonner na chaîne merveille tangata TV à fond les chaînes Sika donc que tourner kuna batinyo nani Davina a poipé à fond les chaînes Sika à fond les chaînes actualisation na nino na maman millionnaire TV et oh peut-être utile bala président nani prof Kabasele Kabakele prof Kabakele Gatibi il pas fond les chaînes si kabo s'abonner pe kuna donc ba kuna des fois na que retourner micro pour na sisa combien de cartons caro d'accord hein 4 cartons ya miketa ya minene pour la 6 en sumba bakaro donc tant ezate bébé bolimbisa na ndenga mabete en tout cas bato nya sobozo kende ko koloba lobaka bozwa tant ko sunga nga penza bo bengsa na ba tournage ata bozo finga nga mais bo fungola ba chaîne bo bengsa na nga ko tourner je suis là pour vous na ko tourner na grâce au zolo officiel na ko tourner cherche à fongoli na TV oui ça cherche à fongola une chaîne de télévision na actrice na retourner nani susu nani boza tellement ebele bo fongola ba chaîne de télévision bo benga ka bo pesa na cacher na parce que naza pour ça na silisa ndako ba mama et ndako to chambre kocha ni na sisa kocha caro na chambre et le reste en tout cas j'ai pas le temps. Merci, je vous aime énormément. Bisous bouti fête ya prof Kaba et ya Gatibi Kabachou. En tout cas faites les kitoko faites venir bata français kaka. Attends biso de Kenya le quoi ya José de Londres, le quoi net Moscovitch, le quoi
te un mot penza kosikisikisaka. Merci beaucoup. Bisous. Tracy da Silva. Très chaud. Okomi Kokoma. Pembe, j'aime pas. Mon amour. Tu sais, biso ba oyo. So ki bona nzambe te. Et bela ba savana somba ba kosanga o eza idogite. Yango ezo sanga bu. Biso ba oyo. So ki pana nzambe te. Ba mafuta ebele ba tindela nga. Nzoka ya bato ape. Ba lobi eza sans hydratant. Siko. Siko. Ngana zoluka kaka nini bango bapesi nga eloko namona ka wekanangi kananga. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.